Voilà, mais c'est Félix Loisé quoi. Alobaki ma bena nzela na biso et puis ba mission na ye oyo le ba l'atelier ko lo ba bena ye ba finga biso. Mais biso loka to yebi loko comme ko insulter te. Loka to ça ba bon gérant. Ngana ko tika pena mutu pe men ngata ko insulter mutu. Attends une minute. Sur les salamines sur na ibaki sur na yebi faut quand même na pesa ba sanction. Ngona au moni lelo et comme wusu so ba kenda ba panzani ba zonga ba panzani. Tu as parmi les bons chanteurs ou grands chanteurs Yamboka. Comment on chante na ba réalisation sociale na Mboka oyo. Est-ce que quand la stade oyo ndenge balé ki ba na simano ba ko oser bande kono pe mususu ba ko beta. Est-ce que comment on pensera un jour au chat date courage parce que stade faut avoir courage parce que vous piquer attention. Au yes stade beaucoup de tout est. Yo de check publicité bene vous piquer attention. On a cause de risque na vie na ta. Il faut dans l'assurance nyonso quoi. Na cause de risque té, ne pas expliquer bato na ko beta on a devoir faut. Non, qui te belé de stade et taloga na longi. Courage ça bato ki bato mais oyo bato ki bato té na ningi bazongela té. Parce que on les ali ba ngaka oko yoka ba conseil ya mabe oko bazo ça ba intox moko yo za banda intox. Faut ça na 4. Ndeko fali depuis betaka abeta ki na stade té ay ko tonisa. Ndeko faire go la faire pareil ndeko héritier na bête la bravo danger courage na bête la bravo danger parce que il y a zogo moins bateau donc d'où il faut encourager mais il faut encourager la place à malam encourager la place à ma bête avant fallait bête na baie que botika fallait bête pour fallait bête to mataka bon bête bravo ndenge fallait bête arena on a bête en 3 soit bête on l'équipe bien boye baké ouais ya peut to mataka donc c'est très bien les initiatives va bien. Qui a dit que Bandoule Kozonga te chez Djonga 3 azongeli base naye na Paris oyo yesika bozalaki kolia komela pe koyoka ndule na niveau ya 2 fois te boye bake bilenge zongi na Paris na niveau ya kosakana te chez Djonga 3 awa chaque week-end bilenge zongi ya ndule à partir ya le 17 février 2023 ouverture officielle ya Bandoule Bokozwa chaque vendredi Suzuki Luzubu 4x4 grands chanteurs de mon pays à partir de 20h jusqu'à l'aube. Pe samedi, bokozwa CNN Alligator na baninga tout awa boko sepe la jolie kitoko. À partir de 20h jusqu'à l'aube. Pe dimanche sombele souka bisanga. Bokozwa Nokolias, Emile alias de Mingongo, la voix qui cloche et longo na wenge. Poussana tovanda en matinée live. Oyo eko banda à partir de 18h tina minuit. Kasi tunanga inini. Kaka ceux qui aimaient la CDC. Malamoko Night Club to boîte et fungwami à partir de minuit. Ti ba 5h avec DJ Bobo. Oyo akosepeli sabino na Bandoule pe na ambiance ya kitoko. Malolo. Oui frère, Babi Djonga. Futur. Hein? Nous t'avons reçu la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djonga. Chez Djonga Twanga Nantaba, Ezwami na adresse Oyo, Noisy le Sec, Nassime McDonald, numéro 25, chemin de Grou, 93 130, Ozamo Bimba. Chez Djonga Twanga Nantaba, Yangonde Zali mo boko ya ambiance, na kati ya Paris, pe na France mo Bimba. Fini le stress, na kati ya États-Unis. Restons chez Lisa Loboko pour na kolia biloko kitoko repas ya ban Afrika. Communauté congolaise, communauté africaine et zalaba Spanish pe américain yaka odegiste fufu ya ba congolais chez Lisa Loboko awa kaka na Champaign Urbana Illinois USA et sikawapi okokuta meni lokola ntaba motu ya ntaba batula dongo nkoba ya komweta pilipili mpakasa na mosaka basambwisa yango na ngai tunanga nini musique douce okolia okomela kasi kobosana te karaoke détente pe activité ya ndenge na ndenge mamaliza mufinuku ya États-Unis apesi bilengi na kati ya Champagne awa yaka olia madesu batula mabumu ya ngombe ya sexy awa nde epai bilengi elali stress na États-Unis abu pia yakania oyoki omoni o comprendre
Simba Kanga pe bombake. Adresse na biso ezali se moko. 208 West Griggs Street, Urbana, Illinois 61 801 Lisa Loboko. Mufinuku ya États-Unis. Nzambe ya makusa. Tata mama bisika nous allons na mokili mobimba. Communauté congolaise de manière générale. Na yeli sous pas na bino pour ko sala bino cadeau offre ou ya monene ezali cité moderne Africa yango zana simana ngai awa. Ça veut dire que tous na maluku bande venu sur ba yango. Alors ma référence on a zo pesa bino ezali zone économique spéciale de Maluku. So komi wana opousse ni monter juste na droite na yo okomona entrée Vodacom. Na entrée Vodacom wana ni okomona cité moderne Africa. So le ka Vodacom muke omoni cité moderne Africa. Pour accessibilité bomoni mituka to yena ngo moko za jeep moko za mutuka ya se mais awa ta auto benga catch ana Kinshasa ba IST ba vite to ya kana moto ekokoma nyonso ekokoma sans problème. Oye pour na la choix na yo. Je vous rappelle, batterie auto za koteka awa za dimension à 20 mètres sur 20. Prix à 1250 $. Dans une dimension il y a 20 mètres sur 20. Bengangai rapidement na numéro Oyo. Plus 243 999 52 66 52. Bonjour mesdames, messieurs et bienvenue dans Agenda Cultura, votre rendez-vous de chaque dimanche à 11h30 sur la télévision haut de gamme CMB DJ. Mesdames, messieurs, merci à vous de nous choisir pour vous informer. Merci pour la confiance et la fidélité que vous accordez à cette émission Agenda Cultura. Merci à mon équipe. Ce dimanche, je suis avec Héritier Mbulungu Héritier. Merci à Guindo Mbele, Yoris Miateza. Merci à Marmakika, M. Siriga, Mazemba les notables, Chikotela, Carlos Eliki, Papa Naslamit, Nietzsche Mbongo Nietzsche. Merci à Gianni Kodi, équipe Tozana Bango, ce dimanche dans cette émission Agenda Cultura. Voilà, rapidement, fidèles amis téléspectateurs, l'actualité, l'artiste musicien congolais Ferregola Jésus des Nuances, Nika Bolonina Moto Ayambo. Comme vous savez, le 9 février, l'artiste va se produire avec son groupe à l'espace Lagouma, de l'autre côté de Abidjan. Donc, un rendez-vous à ne pas manquer avec Papa Hervé Ferregola Jésus des Nuances. Et retenez, le 20 avril, l'artiste va se produire à Adidas Arena à Paris. Donc, Bandekotou, Bolingaka, musique à Ferregola, date Yangwana Oyo, l'artiste musicien, à Pessi Pona, production. De son côté, l'artiste musicien congolais Miel de son Boramisara, double revolver, comme vous savez, l'artiste musicien en production le 17 février de cette année à l'espace Chetemba à partir de 18h avec son groupe Les Abeilles de Miel. Donc un rendez-vous à ne pas manquer avec double revolver Miel de son Boramisara. Et on va également parler de l'artiste musicien, chancelier Desi Mbwese, le titre Saint-Valentin, pour Naba Mouretou, pour Naba Couple. L'artiste a pensé, Nako Pesabiso, le titre Saint-Valentin qui est déjà disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Voilà, Mignon Abraham de retour à Kinshasa, l'artiste musicien va se produire le 14 février. Pour toujours que c'est plissé amoureux, na espace Sankourou le 14 février à partir de 18h et Mignon Abraham en répétition chaque jeudi de l'autre côté à Bandal à l'espace Kimazola. Voilà, on est à programme et artiste musicien Mignon Abraham. Roi Soleil, Soleil Wanga, toujours à Kinshasa, l'artiste musicien en production le 18 février au Millionnaire Club. Rendez-vous à ne pas manquer avec Soleil Wanga, ou à Benxiba Mouretou, il y a la bonne musique. Le 18 février, na Millionnaire Club. Et l'artiste musicien Hiro Lecoq s'est produit le samedi dernier ici à Kinshasa au Pullman. Dans cette émission, Gianni Kodia va nous proposer les images de la production de l'artiste musicien Hiro Lecoq.
On va également parler de l'artiste musicien Maestro Fabregas, Kyrios Kuzarati, Monsieur de Trop. Comme vous le savez, l'artiste en production le 31 août de cette année au Casino de Paris avec son groupe Villanova. Un rendez-vous à ne pas manquer avec Maestro Fabregas. Et l'artiste musicien Robino Mondibou vient de lancer sur toutes les plateformes de téléchargement le titre Un jour tiré de l'album Mwanza Congolo. Robino Mondibou qui confirme présence naïe le dimanche prochain dans cette émission. Il a confirmé Agenda Cultura Torozanet Robert Ali Solo il y a un jour avec Robino Mondibou. Et retrouver l'artiste musicien Ibraton Piana en répétition, c'est dimanche déjà, juste après cette émission Agenda Cultura. Nous sommes au croisement des avenues Kabinda et Wangata. Retrouver l'artiste musicien congolais Ibraton Piana en répétition avec tous les contremaîtres. C'est dimanche déjà. Et retrouver l'artiste musicien Buna Filé les Full Boss en répétition chaque jeudi à l'espace Bonne Auberge. Nous sommes à première illimitée industrielle. Et on va également parler de Héritier Watanabe. Comme vous savez, l'album Chemin de la Gloire, bientôt disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. L'artiste vient de lancer le tracklist de cet album qui contient 18 titres, bientôt sur toutes les plateformes de téléchargement. Voilà, sur ces plateaux, je l'ai annoncé, fidèle à mes téléspectateurs, l'artiste musicien congolais Koumouma Dachante, à qui je dis bonjour et bon dimanche. Bonjour et bon dimanche, mon frère. Ça va? Bonne année, hein? Bonne année. Mikolo Belé, je pense que l'émission Souka depuis tout ça, Nayo, 8 mois déjà. De côté Anasika 2024, année bandit bien, Naba Victor à Léopard. Okolo Banini d'abord bien impressionné. Mikolo Belé, et puis il y a les bino, vous avez la plateau de bino, vous avez la Jamboya, vous avez un concert d'abso, vous avez la production de la répétition d'absoté. Il y a un moment où Mikolo Belé, mais sinon, bande comme Soussou, ou bazar collègue de bino, et Belé, il y a la répétition d'abso, un concert d'abso. Ils avaient quand même chance à mon balamoko et pamboya on a goûté la tonique quoi bon à mon sinon il faut quand même pour ça les folles pour avoir information dans quatre jamboka na union parce que biso la bino doit aller partenariat doit aller 50-50 d'où bino pour avoir information pour penser aux œuvres et le quand même monde internet mais sinon dans l'ensemble c'est bon ma caméra c'est semble bien. Voilà, ça allait bien cause un dimanche à l'élo na bané ko tout à l'heure. Année Bandi, année Sika, un discours à chef de l'État et puis na victoire il y a le pas on a biso impressionné les années. Makambo ya bali tambula na mboka. Mboka so tambula malamu mboka omona bali wana ngeza wana estambula rapé malamu. Mais là on ça contrôle na ba pays union sur le monde omona. Donc ba signe obso mona le parlelo. Oui, ngai depuis na kata Kinshasa Léopard Otomona qui oui, il les Santos, il y avait Kabongo. Mais quand même, Lélo, tout le temps, Léopard a un trésor pour tout, un biscotte Mbala. Vous savez, mais Lélo, c'est que Léopard Oyo, en tout cas, Léopard Mogo, en tout cas, il faut féliciter coach Wana, Moutazoki, coach Wana, Mundele Wana, vraiment, coach Mogo, à effacé, à vantarté, à orgueillité. Donc, coach Wana, il faut que les dirigeants, Simba, il faut beaucoup de coach on a même biso donc biso le ba congolais ou Léopard na biso ils ont bêta le col à ba Real bêta car à Barcelone. Donc je suis très content parce qu'il y a un joueur un ancien joueur. OK. Donc Léopard na biso na bénédiction mboka pesa na bénédiction. Maintenant et le col en Nzambe nga pesa biso bénédiction tshebile ko na mesa to lia biso nous faisons na maïla kolela yango ndeko to ça ce qu'on a problème na mboka yango yo dit que investir le président Salami et Salami kitoko congolais nous avons voté le président Tshisekedi et maintenant bilo ezana mesa nzamba zo pesa bénédiction azo la sango na tout le monde qui est bénédiction mo kezali là maintenant ba mema yango ba dirigeant ba mema yango na kubanga nzambe ba dirigeant ba mema yango na kotika témoignage parce que ezali mandat de l'état. On peut dire aussi nyonso tozo vivre les lois spirituelles. Oui, tout est spirituel hein. C'est spirituel. Monde d'état mo la makambo wana alors na miso ba payer funga mo bena miso moto afungola miso akoye baké spiritualité d'année. Spiritualité d'année, mais ils ont été dans le quartier, ils ont makambo belé. Ton récit Victor a le pas au lac 5 un beau réseau qui est bien. Tous allez bien. Mboka bien. Mboka beneza bien parce que oh les lots makamba le pas au sala depuis na botama awa.
makambo eza makambo kala ya makambo lelo te. Donc ezokende bien tofongola motema quand quelqu'un veut déranger ezali bato bazo balingaka Congo bango bazo finga Léopard bazo déstabiliser Léopard bato bazo balingaka mboko Congo bazo déstabiliser toujours Congo. Soko lingi Congo linga Congo. Soko lingi Léopard na biso on a droit te. D'ailleurs soko lingi Congo oye mata on a droit te ko boya Léopard et gagner. Donc carrément dans nzela nanga soko boyi Léopard et gagner. Ozala awa ozali banda oza congolais te. Oza congolais te donc na tina uta okeno de gauche à droite de père de mère TTT. Congolais nyonso. Au moins toloba imigoli na dolobi opposant ni na oyo ko na mboka ba nga opposant bo na boyi Léopard et gagner surtout monyo nengwana. Bo to faut de lokolo ba nzete quoi. Parce que Léopard ya biso toza na posa ekende. Toza pour la bomoko. Oui. C'est comme ma parti politique, mais Léopard est allé pour la boca. Dans le explore Léopard et Sali, je pense que même si je suis là, Congolais, le langage journal, le zone le baraquet, RDC le Gomakasi, qui est là. Mais quand même, dans le match, on a aussi vu la ligne bang cette qui va tout bang à penalty, oui, ça. Non, le bang ça parce que déjà, on a été un joueur, ancien joueur, pardon. Il y a qui tout le monde dans le quartier. Ok. Si le bêta dans le quartier danger, so aucune source pas dans le bottom web so que moto na bêta dans danger. Ok. Alors joueur nyo so na nenge do bêta balé, joueur nyo ça la rappel nati. On a évité so za football sportif lokanga. Tout monde ba Ronaldo ba Messi ba ngaza na joueur na ngamo be Rubinike a bêta allemand. Ah, Rubinike. Donc azali qui joueur au ça na te ba ataka penalty. Penalty ezali logo telelo ou soit qu'on déstabiliser moral ya joueur rabino obi que Congo to na eloko moko to ibaraté lelo motoka dire merci mbokani to déstabiliser période moko boy poka garate eloko or na balle est normal donc félicitations à Léopard félicitations à dire merci et na mbokani na makambo pardon ça arrive ça arrive mais azape mobali akangi motema aza mobali parce que na kata balle joueur akanga motema pour finir à niveau tout. Ok. La kata balle enregistre. Voilà, merci beaucoup. C'est Koumou Mandachante sur ces plateaux. C'est vrai que Naye, il y a beaucoup à parler, c'est dimanche. Mais quand même, toujours le solo à chef de l'État, n'a le pas. Les lots, on a domaine où ils ont maîtrisé très bien la musique, l'expérience aux anneaux. Qu'est-ce que le chef de l'État a requis qu'au sala, n'a mandat aujourd'hui pour nos artistes et musiciens? Pour nos artistes et musiciens, depuis qu'on a botamment tous les argants, on a dit au terre, pas bon que ça soit dans l'auteur de osenga biso tous à la bisenga sengate dans le terme de osala biso tous à la paix tout ça paix retour na mboka ya omoni pe quartier na bino moko boye kufinyon so na ba makadam mbongo na pe ko senga pe l'état bon si pe makadam tous à la fort parce que on est fort on est meilleur mais ba do na psezate et ba dirigeant ba tala rapso na liste ya ba batolo ba tala rapso ou ba utiliser rapso pour le roi et le to benga papier hygiénique hygiénique ba saleli ba boaki bape ça so bato na biso soki mo konzamboka ko po et salama déjà sokodé zali ya plateforme moko efandi déjà mais batombola ba puissance nango po to ba no jouer ba volume et ba valeur takozo mbongo na eboye a sali makambo malamu. Parce que comment tu penses pas que avant qu'on n'ait pas chef de l'État peut-être il faut d'abord s'organiser entre vous besoin de terrain d'entente oyo ça la binomoko d'abord besoin biso donc on a beaucoup de chef de l'État déjà c'est les légui yango ayi azala ngona matoyi nazolo baka pona bato ba lamusaka pe chef ah chef ba mise ba le bagi dikambo est-ce que ko la pe yango toujours ba pona ngona mais sinon biso tant to kena ina structure au betra wenge to beta gi na fête ya konzambo ya anniversaire nae en tout cas to les légui makamunyo so tant to zo espace au kuta so nae. OK. Donc je pense qu'azala on peut na mutu et ba bon ça. Mais quand même apport na bino zani na mandat ya mokonzambo ya toro soutien na bino soutien na bino à 100% Simba pour mandat ya mokonzambo ta mboka toko ko loba so na mboka to me ba ngona échec ou toujours le gars échec na ngo sala mapo ba to sauter toujours na posa ya mboka oyo muto aya tongi oya tongi et puis toujours kende parce que toujours le banaka na ba opposant toujours zonga sima makasi toujours na sima makasi donc biso toza pour na 100% makamna ya Simba ba projet na Simba ngana ko baksaka nde soko ko kotsa iloko to benga agriculture voilà bilanga na ferme na kati ya mboka o soke tondi ya ba privé tondi ya kolesa batuta
Il y a kotekela ne bato mais il y a l'état et puis ça les autres tozali na mboka tozali na service de bengi service national service national biso bato la Kinshasa to moni service national et salami mais total service national et salami kaka pona ba ndeko ba bengi ba voyer ba kuluna non service national et il faut pas que jeune nyonso na 18 ans 19 ans 20 ans oyo ça sisi classe na ye oyo musala peut-être azozela zo musala lobby ba côté na service national service national et ko kozala kaka na kanyama te en tout cas général wana tout le monde a général Kasongo vraiment service national vraiment beau tenir nango to tenir nango mo konza mboka to tenir na service national et ko pesa mboko nzela et ko longola nzala mbangu parce que ceux congolais nyoso akoma na culture ko kona ya kolona ah ndeko Glody okomona na mboko mais quand même c'est très bien mais quand on se met dans les solos il y a artistes musiciens à port nabino aujourd'hui quelle est l'image d'artiste musicien congolais vis-à-vis à Bakonzi? Est-ce que Bakozabino banani bato matolo Bakozabino batomboki bato double face Bakozabino banani manyo solo le bien les ana motelo ya na moteur to na so bien bazo zo pelo moteur elika ba droit na biso ndeza o bongate côté bozo kanate donc ceux qui ba droit na biso za malamu eza mo bien mais sinon ya koloba ke o yo le bien soit les ana moteur. Voilà, merci beaucoup Koumou. Est-ce qu'aujourd'hui il y a des exemples à suivre? Namaté Oyemba, exemple à suivre Ezali la musique à Congo. Ezali go, tu sais les autres, maintenant c'est ça ma bête, monsieur les autres m'aiment bien. Bandé monsieur les autres c'est peine namo. Ezali. Babi plus bolingo Kimboka. Ouais les bandits banda depuis au début nous les temps parce que ma grand-mère de Franco, papa na so taboulay, ba Simaro, papa ba même les conférents me chantent ça na kata wengi so kuti wana bana okala me banzembo edika kapeza li so olandi na orchestre nyonso be na chanteur nyonso omona ke nyonso mais ndambo pe ali éducation. Alors aujourd'hui le vrai combat pour comme Manda chante parce que moi je me rappelle de 2007 oyo vous avez Kendaki Poto otiko Kenesusu récemment awa na orchestre na yo aujourd'hui décision aux encore une fois na poto mais quand même temps aux na poto les vrais combats oyo yo bandai ko na musique au monyo na pembeni ezaki ndenge combat na na musique combat biso dozala depuis bandaki to kenda ba poto to mona ba mo be lo ba concert les a sauté to wana ko zela tout monde a raison ya concert les a sauté to ko mona raison concert les a sauté non 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 wana ko sali mabe ko lo ba que concert les a sauté parce que biso bandeko na so na est tous à la vision stakata Kinshasa to ba on a libanda te pour souci à est option za na makasi on a limité que bata poto mbarongo ko le biso biso za na est ba on va na est na musika mais biso za na est et to on a pour parler ti bande ko balinga kite na ne mundele ko boya na e na mboka na ya bio ko ya na ba désordre no ça na mboka na sur place démocratiquement mundele ya boya na e alingi makamona te mais biso to lo ba na bango awa ngana kenai na bagi na bande comme sur ma plateforme biso docteur na ba combat et ba combat na biso bango to uti wapi to komi op to zo kende wapi tal échec to zui tal ndenge bo diviser pays combat diviser pays makasi parce que combat et yaki na ba jure combat y na ba donc combat y na ba ko insulter combat y na division et combat y ko pe ba pena siko ta ko na ba parti politique ngara uti na France on a na kuti vena combat où il y a pas de parti politique songolo combat où il y a pas de parti on attend mais là combattre au combat ils allaient na neutralité il y a bonde la mboka na yo pour mboka na yo zala likolo ba no eta mo na norme mais ce qui combat comme il y a aux gens parti politique aux défendre n'est pas est-ce qu'on peut dire que balembi te mais structure les a quitté et puis ndambu ils allaient ba règlement ndambu batumsu asalaki ngo pena na moteur malamu wana bazaki pona mboka etilo bazo sala ngo mais mingi ezaki wana pona ba règlement ya ko yinana ba règlement mutumsu ba utaki Kinshasa ba règlement ba dispute na bango comme na pota donc ba kambo wana mais quand même sans polémique comme on m'a chanté deux hommes ta vérité est-ce qu'on peut dire qu'il y a un artiste musicien congolais ou a sali que les loyo bino pe botia ba date na poto ou ils ont un combat, bah comme ils comprennent moi mon qui par. Sur le rôle congolais parce que nous avons dit France ça doit être pas conseil, faut sur le rôle congolais, faut sur le rôle congolais, faut une information. Nous avons dit France ça doit être 4 concerts en France. Avant bêta concert en France, n'a bêta. On t'a bêta en France avant la bêta il fallait avec beaucoup de manœuvres, manœuvres qui est danger, mais cette fois-ci on doit bêta on se commander la tête de la policolo. Est-ce qu'on peut dire que Fali a fondé langage wana de yugo na moteur langage vous allez mabe ngona
oyo bandeko be même baotala biso bakoloba mpe wananga pourquoi fallait abeti parce que bandakala fallait oyo akobeta abeti ezokende est-ce que ntango na beti 4 concert ona yo tuni mutu moko na plateau ke mbanda tabandaki baconcert ça eloko akoevite mpa na bino yango wana po bopelisa kaka bamoto na makambo moko lelo kombe ezalaki nango mais ezali kolanga nanga elongo na mboka ekende beta une semaine na Belgique na Beaux-Arts eya lelo kombe ezalaki nango toza na bandeko na biso lokola bainosubi bautobeta peti donc bandeko bazobeta donc il faut quand même tozala na langage moko oyo kosala biso ke tozoki topesa poids na poids enoko longola bapoids mais quand même soki moto moko a osé on peut dire quoi osé tozongi susu na koyebisa oyo ke ezala na kati ya émission na yo nayebi biso oke na tobeta 4 concerts na France avec bapreuve non si tokomaki parce que soki tozokoma donc po toninga mosusu oyo okomaki na ezali aujourd'hui parce que musique ezalaki te mais mpo ana olobi te abetaki déjà oyo congolais atiaki désordre na mboka bato ya France oyo mondele asiliki abi bopanza biloko na biso awa na quel droit abetaki déjà fali abetaki déjà arena wana autokobeta bercy wana oyo komi ya mibale obetonga abeti yango mama osoli 3 donc toza kuna question koloba te parce que tous les peuples sont là. Comment Mandachat, aujourd'hui avec quel esprit vous les artistes et musiciens congolais beaucoup bêtent na poto esprit ni beaucoup no bêtent na poto donc na évité mais sur éviter que depuis mon banda to na à l'étranger ningo mona be bata ba étranger ba robeta na ba Afrique na Congo be ba Jimmy Cliff ba beta ba olokate Alpha Blondy beta na ba Brazza ba beta to beta partout mais ici les ambassadeurs qui na mboka na partout na poche. Voilà, Kumu Mandachat. Voilà, l'élo musique actuelle, courant et musique, oh l'élo balé qui n'a bino baye, bah une musique R&B, roga rumba trap, roga rumba zouk. Est-ce que l'élo musique ou anande eza musique au babeng business? Mokile zo pas de utagi ndenge musole mokile comme le internet, mokile comme ko teka disque na ligne. Donc yango on a fait comment on a pas comme. Toujours na simata, toujours kendati. On s'adapter nango. Mbala moko po tika simande. O mamoza ligoro do. Faut kota mamoko. Mais quand le bateke bandi lelo musique on a banda kala. Ezaka système ko développer. Na ba machine ndenge comme ya masika ma bebele technologie. To bon sa rumba na te ba papa Lutumba, ba Pepe Kale. Rumbeza ba grand Kale Jeff. Rumbeza ba grand maître Franco. Tant kumumanda kolo. Rumbeza ba wendo koloso. Kumumanda kolo ba que yo pour s'adapter na musique o ya ba benki. Attention monsieur, ça la pris dans la makamna. Na s'adapter na musique té, na s'adapter na ligne lelo internet. On s'adapter la musique ni yo. Ligne internet ngolo ba ni pas. Ligne internet ngolo ba lelo tout les autres c'est passé sur internet, côté dans internet, tout ça sur internet. Tout s'adapter wana, mais on va s'adapter à la musique. Ligne aux autres ça va par internet. Musique est madame. Si on tient la musique madame internet au tekat. Ne de yozo émission de madame ba Rolanda, on va somba pour madame, c'est comme ça. Yango na koloba. Musique est madame côté comme nangi au faire comprendre parce que les artistes. Yo vous comprendre était musique et là on bimisi manga na wana balabala. So de madame ba ko somba. Musique est madame, so ko sinze mono ya madame, ba ko somba. Mais si vous pèsez à la table, si vous pèsez à la table, mais il y a chance de facteur on pèse à la table. Mais si vous retournez là, qu'on s'adapte, les lots s'adapter à internet. Parce que na ba restaurant belé, na yena Mambo Galaxy, na côté poisson. Tala mbisi pe ya mwana te, haza minerte, haza mukolo. Ndoboko liango familial, botondi, mbisi basangisa na crevette. Kaka ya mbisi basangisi na makemba, basangisi na poivron, basangisi na céleri, basangisi na pomme de terre, basangisi na munganza. Donc mbisi a ju vitamine. Bazali susu na ngulu, bazali susu makayabu, brochette, otobengi kamundele, mayebo. Ndo biloko nyonso mboka. Pa Galaxy Mambo tozolia. C'est Mambo Galaxy. Ato sala pana bana mboka. Yango wana Congolais pona esiko yokolela or que ba Congolais to yebani. Osali 6 mois bo bundi na propriétaire. Té musapena lisu. Mais Galaxy Mambo 8 ans. Quel restaurant? Et ça musikaté. Au numéro 137, rue André Carman, à Aubervilliers, composez vite les 07 53 28 89 07. Galaxy Mambo, c'est du waouh.
parce que les lots magasin étaient comme cassette na CD et ça a sauté les lots internet sur le téléphone bien entouré pas par des voleurs ou par des voyous sont bien entouré par là par sokolo bien là et ba textio bien ba mature dans monde courant musical ni les autres artistes et musiciens congolais valablement na pas courant est belé tout ça va pisser dans le courant musical musical comme belé vous te capena que le gars dans Amazon toi na ba mais les lots comme belé. Voilà, Koumoumanda chante. L'actualité, c'est le générique, le panneau. Oh yo. Il connaît les panneaux, dans ça fait moi déjà. Ça fait moi déjà 7 mois ou moi déjà 8 mois. Mais quand même de promotion. C'est que les autres dans le monde internet, on a sur la Glody. C'est que musique est le sur internet. Et on est promotion. Pour un moment il ma camoué musique est très compliqué. OK. Moi je me musique le écouter na le boy. Moi, je me suis écouté na campagne. Et il y a un motif parce que campagne tant que ça la campagne yo tcha mutu yonan. Moi faut appeler na combat président ou bien faut na député faut tcha mutu mais il dit biso boy. Musique ga tcha mutu kuna obisinze mo na balota la hôtel et voilà quand même on va découvrir les panneaux. Il connaît les panneaux. Au dédié on en a dimanche à l'élo. Oh, il connaît les panneaux, on a dédié on a Congolais nous sommes sur la plateau et puis on a dédié on a barumbiste nous. Voilà, on a dédié on a l'honorable Alain Boyka, autorité morale, Otalabiso à Bouino Lobika, Mbonga propre, on a pensé na le bâtonnier Coco Kayoudi, Misamo et sans oublier Fabrice Guitan vos parking, Yabadjokoto Soango et nous allons revenir tout de suite après. Regardez. Sécurité. Le fils Khalid Tshisekedi les sages dans la Kumpa Mukubwa Costa Capuita Papa Rondi Mukubwa Benito Voilà, de retour sur ces plateaux, fidèles amis téléspectateurs. Voilà, Koumou Madachante, félicitations. Mais au Bini, hein. Bon, biso tout ça déjà na wenge ça il faut bina, il difficile pour nous parce que nga bina il passe mais na obligé à yekola. Koko ta na kata jouer ensemble parce que le lot du soleil wenge ça il danse non, amoye bezaki na brata qui danse après ko yemba puis musique est bien. Il danse. Voilà, félicitations na qui na répétition na yo na moni comment ba jeune ils ont encadré ba jeune et belé et na moni discipline pena donc qui wenge pena na mona qui on a katia musique, il y a solo dans la discipline. Soit mon musique à l'okuta, les gens dans la discipline. Il y a un groupe nayo. Mais comme on m'a dit, on a tala qui orchestre nayo, on a talé bandegone pour travailler. Na moni fardeau même, au même ko kamba ba jeune, bon c'est pas facile. Mais les loyo na ba réalité oyo tu ko kuta na ngona à l'étranger. Les sons ni ton expérience ni aux encore une fois dans carrière nayo. Mais comme nous sommes dans l'étranger. Les musiciens Batikala. Oui, les musiciens, depuis le Congo, dans l'année de quand il y a les États-Unis, il y a France, il y a liste. Non, la question n'est pas de la sens, c'est parce que déjà, si vous évitez le monde, tout le monde soutient la salle, pour une raison, il y a depuis que la musique, na kata mboka oyo. Biso pe tokenda na poto na wenge, tant tokenda na poto na wenge bandeko Batikala ngi balemisa tu. Wenge pe ta maki bandeko na bango mususu. Première fois, Batikalaka. Les gens Bakimaka. Pourquoi Bakimaka? Parce que Bazara vrai musicien. Vrai musicien, dans le groupe, sera accueilli à Zongara. Bisous de Kendaki to Zongara. Voilà, les lots, peut-être, conséquence ou maïe na Rosoa, il y a comme un sou non musicien à Podoté. Parce que c'est au même à Okimaka. Parce que les vrais musiciens, un bon musicien, bisous de Wenge n'a pas public dans la. Bisous de Wenge n'a pas arme dans la. D'ailleurs, mon doux n'a pas massasi. Mais au bas de la bisous de l'eau, Nenga Yaki wana depuis aïe, Tiazo Zonga, Azara na Touraz Nayo, n'a pas camarade dans la basse, Azara na Bango, Yazata na camarade à moi si mon côté,
aza na bacamarade ata ya quartier te ndenge ezalaka bana na biso ya quartier bango rien wana bato memali donc nga na nini bato ya ndenge wana déjà namona ngabi o tosali ba 18 ans 20 ans na bato ya ndenge oyo occasion ezali na mema bango même tosala bango mosala mais carrément mpena balakisi mpenaki baba michel te epi mbala moko yo ozomona moto omemi moto Europe omemi moto tata na ye na mama na ye ata carte mangola mpanga basombi te billet ya pamba na badepense nyonso ya bago passe bacoronavirus babebele ekomi na moto omona $1900 na moto moko epuis ozomona moto wana omemi na poto tata na ye bakangi na kasho aza commissionnaire ya mapango bakangi na kasho parce que ayibaki mbongo mapango balobi o 150 ok obimisi tata ndenge moto akomi na poto alobi no ata merci te epuis akobeta misiki yango te donc ozomona mabe ezali tellement trop lelo babiloko wana oui ebanda nango kala ya kokimaka mais lelo neti nga boye nalulaka kongo nanga makasi boye à part coup musique na ningaka kongo est-ce que so musicien na ningaka kongo na nga makasi d'abord faut musicien alinga pays na ye makasi musicien so aza na bacondition bien tu penses kakotikala condition nini musicien ozala nango ya bien depuis nga na bana c'est là yo moto otuni nga makambo na répondre condition nini ya bien okoloba na nga depuis makambo bahistoire ebana na mboka oyo biso ezalaki na bawenge toyaki basalere te nani salaire yali na kati ya orchestre moko na mboka oyo olobisa biso ke chaque mois nazwaka boye bafiche de pays nanga yali loba moto asalango mbango bazali soki bazali eza bakama moko bien mais eza na 100% ekozala ba 6 à 7%. Eza te pourquoi parce que bareveni na biso na droit d'hôtel eza moke bareveni na biso na baconcert ya kitoko ezala sauté parce que baconcert d'abord ekomi baconcert rare pour insécurité leki bavoyu bakomi komenace bamisien bobeti concert moko 17h ti bosisi 22h okomi kobomba bamisien mpo bamisien bakozonga na bandako na bango te mpo bakobebisa bakokata bango machete na balabala il y a rien qui marche là. Donc d'où conséquence yali bon musicien bon musicien bon musicien depuis mokili banda soko oza congolais lokola ngo omona ke oza bon musicien akokende akobanga te mais oyo aza musicien te déjà donc ntango bokomi kaka wana fo akende yango mona moya lelo ata na braza mpona mema yo fona contrôle yo soko oza bon musicien parce que oya kolandanga bato te na bawese kosenga bambongo parce que yo yeli kosenga bambongo oya kolandanga bato donc bato baye kotala nga bakomi mal à l'aise parce que bani kotanga bakomo na bango na nga moko kolo na bango nazoka kotanga parce que ozali bon musicien te un bon musicien ayaka na base na ye un bon musicien azalaka na base na ye un bon musicien azalaka base te so omoni musicien azoya mpana na moya lelo ata bata quartier bayaka te déjà tiaka ye na kote moko ya sikoyo bao baza lelo bazoya na bato bazoyoka biso lelo osoa na yo boye te nalobi na yo tozoloba na yo oyo ayoki déjà ayaka na motu soki oyaka na motu te ozoya na eloko te ngaka napesa oyo ya poche na nga. Est-ce qu'aujourd'hui Koumoumanda chante parce que nous le bien avec beaucoup na éclairci vraiment mais est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que les artistes et musiciens bayara pas na bino ba comprendre la philosophie il y a bino il y a orchestre tout batalaka o ba omona ke Koumoumanda chante a repesa ngagno so repesa d'abord musicien tanga yaka na orchestre et bien ba orchestre mais bien ba bimina bango ndengwana sans tata sans maman mais je pense que tant on travailler dans le monde entier travail tout les résultats il faut alors mais na kati ya bagroupe biso to sanganaka bosali force pour vous ali futa wana na kati ya on doit répondre opposé de sacre valeur na doit répondre na kati ya futa wana un bon à vous ali futa na facile faut ça bon ou yeli matolo ko déranger ba to kimisa so ba client ou yeli ko sa musala o ba client ba recevoir na yo c'est ça le problème les logo mais mission na poto za reconnaissance même pas pourquoi reconnaissance ani donc ozoya na poto tokosi ko ça partout avoir na poto pour la reconnaissance à quoi ça qui nini na pays nani ayebi vocal na nini nzemo nini quartier na nini tout na ta quartier na pas mon quartier banata ka orchestre ndengwa kaka ndengwa na kaka quoi mais ba chance au bino bozwa na ba wenge yoko bimba ba chance te za makambo ya étoile les ba chance to joata niti ngana kuté orchestre ba to wenge zalaki nazaki chanteur na étoile nanga e beninga na sani na tie pe na tie pierre nanga so que na wongo kuta libanga nanga mo ezali na kata ndako ya tonga libanga nanga yali c'est ça un bon mais ça rappelle plaisir le lo mona bana ya manda chante mais oui to misi mingiti to misi mingi be na tigina ba kuta na poto kuna na kuta na poto ba fandi pa ba sake lo ta ndetina ba petit na so ba apocalypse ba fandi na ba kuna na pseke ndeki nanga ya to zonga na so po ya kina quartier na te ba senga ngai ko senga na pesa passeport yego da ko ba ko mutu na quartier na ta pesa ngamo ngabi non na pesa na passeport donc rien Awande Makambo. Voilà, merci beaucoup Koumoumanda chante sur ces plateaux. Mais n'habitez les lots, tous les albums quand.
dans le travail au travail ndenge lelo to mo sala mo misi mi balo misi ka mande wana ti na joindre aussi la nyos mais quand même système ça moko na ezo système ligne ezo senga ndenge wana ezo senga sur go retard ta quand nous autres na carte ya ligne tant que ça balé ezo kende ba image bien na ko pona ba moment ezo boni moment ya malamu okebe malamu quand même le nombre de vues nombre de vues quand on ma solo pas doyer bagage au comme le nombre de vues voyez au comme na autant pas doyer bagage wana. Voilà, Koumouma de chanteur. Alors, meilleure production en 2023 au Betty. Au Ponayo, Peneza, meilleure Ponayo. Oui, mais je pense que meilleure production, il y a 2023, ils allaient production à Saragé, pas vraiment en France. Il y a une production, date les assurés sous tes mains, il y a autre les cas. Dans le date, mais sur Hollandi, concert chez Véro Mangoy. Au moins, on a plaisir parce que dans le Congolais, tu fais un Congolais, tu fais un déconnexion à la base, parce que tu fais un Congolais, tu fais un Kinois, je suis très content. Je suis sans répertoire, mais je suis Ibrahim, en tout cas c'était bien. Parce que Ibrahim, Bangobila, live, photo. Namonaki production moko avec Emile Alias, je sais pas qui. Emile Alias étant que chanteur congolais, tant que moi na maya biso wenge, ayaki abino non de quoi quand même awa taza na Kishasa, na poto na le tala de quoi ayaki to yembi et j'ai été bon, j'ai une information mais yo ibina information. Donc j'ai été très content. Tant j'ai une information n'enga on développe balancer pour le concert na biso bien moi. Et makamuto lingine ya moi. Il y a une meilleure production. Ayaki na la concert nanga. OK. C'était bien. C'était très bien. Parce que vous la pas talanga. Oui. Et na mona que souvent na ko na bandeko Selegino, bandeko msora ba giwana bandeko ba gebele. Voilà, comment manda chante neto pemi boye bozana collègue na bino azana morgue na ndora maleli chaque Congo au hasard parmi bateau et babundeli pena Makambo est allé côté na bino ba musicien na ba problème jusque là matin maintenant limité impression que ça d'abord nini par rapport bon impression elle est à mawa parce que liwa ya nzela biso batu nyoso to nzela biso batu nyoso ndenge nzamba sa mokina e mais kozanga chaka na moi lelo eza grave pourquoi parce que biso batu ba mona ki utilité à chaka comme on na bomo ina ya tu vas passer confiance vraiment surtout l'état l'état fallait structurer parce que chaque la moya na tongo na ndako na bibo na salle artiste en danger pour artiste musicien congolais bazo kufa ou bazo zoba pour mingi donc so tali bien artiste en danger zaki na côté droit d'auteur na côté à santé c'est ça en tout cas Sauvagi mboka l'état ezong selaye sala matanga na edine eta la peli bota nae et azana moi si azawana babi aza journaliste ya bana ko accompagner moi bisige bela bana ko tambola soki ndeko mama na kozana na courage wana ya ko continuer na kombo chaka kongo kozana be parce que chaka to ko mona mo sikote to ko mona mo ko na so to serere parce que chaka wana ko kota akuti santam de bienté a juba numéro a bengi ba konzi va servir mutu wana pas bimi hôpital a biki a tika le pe na mbongo c'est ça kota bien to koloba kota bien to koloba. J'ai vu les images, il y avait l'artiste comédien humoriste Fiston Sai o akinaki ko futa pona bambo mais corps il y a chaque con vraiment ça qui bien comme on a artiste mais quand même bolingo on ça bien comme on a bolingo entre les artistes et s'organiser pour chaque con. Oui, vraiment et l'autre chose là l'autre chose là banane baza perménité mais toujours c'est le programme parce que bilelo matin les a facilité toujours c'est le programme na mona bandeko Guimoler bandeko Lofombo bazaki wana ba pep ce programme tu es baneto ko sala so atanze mo ko sala so temo le mo ko salma tout ça là donc chaque azam moto photo pesa honneur photo pesa place l'état pesa pe ba dignité na e abunda ibona biso abunda soma pona bino mais quand même comme manda il on est kabola artiste musicien ni Zukabola, les artistes musiciens congolais en général. Mais yo mona ne ponga na moni na réponse aux ça on dit et lo ne kabola bien mais ça domaine na yo ndalo kana kabola na batute bon na raison ça on dit faut le kabato ba kabola ka wono tout na bon mais quand même aussi tu pardonnes facilement. Oui parce que pardon il y a les réseaux libérés si vous avez pardonner la tête donc vous allons y mettre parce que si on est humain comme ça il faut pardonner à la et le mot facile ko limbi sa moninga parce que ko limbi sa moninga ezali force mogo
ils ont libéré na ndenge moko ya spiritualité à niveau. En 2024, ils ont pensé qu'Olimbisa. Ngaluka na Olimbisa, so na Olimbisa ko na problème na Olimbisa na problème te na Olimbisa ndé. Te ya pe ya ba problème. Non, so luka na problème, mo ngara yi ba ke yo luka na problème na za na kenge. Mais na na problème mo tout. Voilà. Bon. Luka na ba problème ro ta na nga website na problème tout. Mais la coutume émission on a rubrique na biso photo. Donc héritier Moulungu a-t-il la biso photo? Tant photo comme manda. Voilà, mais c'est Félix Joazé quoi, à Saline la photo. Belle photo, photo de Saline. Belle photo, vas-y quoi. Et nous comment manda chante. Au batu baloba, au batu ba comprena. Est-ce que tu peux dire aujourd'hui, dans la relation bien à Félix? Non, très bien aillé. Naza ma orchestre n'a été, mais naza très bien aillé. Pour on a très bien aillé à collègue, a dit au coup de la musique, à sali ba preuve na yemi na katamboka. Naza na problème na été. Et quand la pomme na yé, ça qui période mo parce que yé, alubagi ma be na nzaya na biso, et puis ba mission na yé, oh le ba l'atelier ko lo ba ma be na yé, ba finga biso. Mais biso le gars to yé bi le go comme ko insulté té. Le gars to ça ba bon gérant. Ngana go tika pena mutu pe men ngata ko insulter mutu. Attends na 1 minute. So les salamines so na ibagide so na yebi faut quand même na pesa ba sanction. Bango eloko même moi mabe ya ngona o moni lelo e komi wusu so ba kenda ba panzani ba zonga ba panzani. Mais aza quand même soldat na kata mboka sali ba preuve na et tili ça ba preuve. Tu es parmi ba bons chanteurs ou grands chanteurs ya mboka. Wana ce comme jugement na yo na bato ba totala. Ngana yebi kaza collègue musicien, chanteur, un point bas. OK. Héritier Moulungu, deuxième photo. Stade de martyr. Comment on chante dans la réalisation sociale Namboka Oyo. Est-ce que quand la stade Oyo, n'enge balé qui baille na simano bako osé, bande gonope mususu bako beta. Est-ce que comment on pensera un jour au Tchad date? Congolais comme moi, déjà le stade biso tozaki na moi avant, makambo yo mo baleki. Congolais comme moi, go poser question à naté. Et de deux, ils ont devoir il y a quand ils ont salle de bêta en salle sportif et balé. Ceux qui le lot de bêta dans le stade ils allaient car pour montrer population ou pas ils allaient. Mais ceux qui ont devoir à tout le monde, ils allaient bitumbater ou yo comme on a quatre émissions là ok. Tala stade Kamano le lobby non. Ils ont balé tala n'est pas les bêta mais en Côte d'Ivoire n'est pas bêta on a pas balé. Soit on bêta ou là ça de quoi tu soit on bêta ou là ça de quoi tu es capable. Il y a mon ezali ngam ko bêta ngo o tsona ngam ka na bêta ngote mais na nzela nango na bêti bêta ngo déjà. Parce que pas ngana bêta ngo na kati logo za na mboka te faut ba wenge bêta ikuna on a gagné. On a marqué des penalty, hein, tout notre bande de gola. Wenge d'ensemble. Wenge d'ensemble, oui. Mais avec ma preuve, non? Comment les deux producteurs à Bimi. Mon dazo beta kuna yé mo kwa zate, toujours beta na orchestre. Au groupe na orchestre, tout beta kuna les autres beta na orchestre. Mon dazo ko télé mai mo da télé ma no beta na quantité non. Toujours beta na orchestre. Orchestre tout beta et beta na orchestre. Et zo bato. Et zo bato et beta na bato. Mais avec quelle image aux artistes ou à Betty déjà yé mo na courage parce que stade faut avoir courage parce que vous piquer tension au yé stade beaucoup de tout est il vous de chaque publicité belle vous piquer tension donc pour moi bateau ba vous arrêter ngona et ça courage moko o ba la courage énorme ngana ko risque na na bina ngata il faut avoir assurance nyonso quoi na ko risque té nous allons expliquer que nous avons besoin devoir. Non, qui est belé de stade et talon est longue. Non. Courage ça va besoin que tu mets. Oh, il va besoin que tu na ningi besoin que la té. Parce que on est allé au ringaga, au yoga ba conseil ma B, au besoin ça va intox, mo yo za banda intox. Faut ça na 4. Combien méga soza na ba. Ba mi méga ne wana té. Na web ça yo, so ngo mi mango juste. Ngazo peut ça conseil na za pour minimiser ba tout pour ridiculiser. Mais nazo ba na OK, so mdanga me ma bien. Faut assurer les gamins ça là. Ou une chose que tu ne sais pas, ils ont comme histoire, ils ont comme nostalgie, ils ont comme belle. Ne vous fallait depuis bêta, à bêta qui n'a pas de à retourner. Ne vous faire les gars la faire. Pareil, ne vous héritier, n'a bêta qui bravo danger. Courage, n'a bêta qui bravo danger, parce qu'il y a un jour moins battu. Donc d'où il faut encourager, mais il faut encourager la place à malam, encourager la place à ma bête. Parce que mon courage, vous avez courage, vous le dit. Mais vous avez pas de c'est-à-dire, ça va dans stade de Martin, on a gagné au bête à Nangela ou Ngeme.
nalo yemba vocal na ngawana mais na tali nombre ya bato bazo beta maboko ba mitolo ka ba mbinzo to ka mo 80 000 personnes 80 000 personnes devant yo. Non mais merci sa production, merci monsieur Amadou Djabi pour bango ne bakoka ki solo ngo ya ko sangisa bato voilà bango ndimba bakoka ki solo parce que ko sangisa wenge ezalaki loko moko facile pour nga na mona ko simba yo simba ngote. Voilà, dernière photo. Héritier Mboulou, photo Souka. Adidas Arena. Mais bien. Aujourd'hui, Ferregola, parmi les artistes, il y a Yambo, qui a signé Kobeta na Sala Mounene au Adidas Arena. Avant, il fallait bêta na baye, il fallait bêta, pour se faire bêta, il faut mataka. Bon bêta bravo, il fallait bêta Arena, on a bêta en 3. Soit bêta, il est bien, il y a bêta mataka. Donc c'est très bien, les initiatives va bien. Donc toujours mata, toujours kitate. Toujours kitate. Alors, pour l'avenir en musique à Congo, l'avenir est kitoko, mboke tchapso pour na bato na pso. Pour mission zo azana les on sa nzembo na bien. A contrôler ma na bien, mais mission zo azana leste. A ko mzanze o mo na mutagala nyoso pour batala gata na kotala. Il se fait ça bien. Ouais. À ça la salité pour na gata salité de ba otala nini boye pasali. Voilà, comme on chante, merci beaucoup. C'est vrai que Kozana c'est mon ming. Voilà. C'est la rendez-vous pour le 14 février. 14 février, entrée Angeli na Maman Mwabi. Voilà. Ça espace mode de contrôle technique. Okay. C'est en diagonale il y a Sébastien à entrée Angeli wana. Pour ça les 15 wana. Et puis toujours si c'est déjà 10 et les 14 pardon, limbisanga les 14. Et tout ça vraiment na 4 février aussi ça 10 on trouve la confirmation. Dans ça les 12 titres ba mission ba 4 titres, ngana 7 titres na générique. Okay. Donc 6 na générique, 7 bah on va 4. Il n'y a pas de collaboration. Bah non, on a 8 au moins bah on va collaboration la celle va featuring. Celle va featuring. C'est au dévoiler biso. Na oui ça. Sur na sali kaka ba image. Na si na yena episode chela episode ngo otala. Tout ça pour éviter bateau bazane ma vrondo ya ma vrondo biso benga miso ma vrondo ya otala ma projet ma B. Et on monte bomber pour et bien, bien. Alors, le 14 février, rendez-vous est à partir de 17h à 23h. Espace Maman Mwabi. Nous sommes sur l'avenue Kiessé. Kiessé. Juste en Angeli. Boniface. Quartier 1, Angeli. La référence, premier, entrée, la police de Mbata. Entrée Bikalbitus. Bikalbitus. Batuno, ça carte qui chasse la vie, que soit Bikalbitus, entrée Angeli. Donc, entrée Angeli. Alors, au bon milieu, Congolais, Nini. Rumba Kitoko. Rumba Kitoko, je suis na bête en mot bête sur presque en live. Ok. Voilà, et ça bien. Après le 14, il y a encore d'autres projets. Oui, après le 14, on a bête à la Pointe Noire. Ok. Les 6 na les 7. Pointe Noire. Et puis, dans les cas, si tu bête, je pense que les 8 mars, les 8 mars, les 9 mars. Et puis, tu as une photo fan pour bête sur la salle, sur la Kolwezi. Donc après les cas, c'est mais il y avait un rendez-vous de chaque dimanche dans Mboka Sika, je pense. Non, Mboka Sika, on a chaque dimanche, c'est on a chaque vendredi. Chaque vendredi, ok. Mais via Bakura, on a dérangé sur place à moi alors. Donc, mais Siko là, tu comme dans Mouma Ilengi, n'est-ce pas sur les répétitions à Manté Batranef. Manté Batranef. Répétition d'aller pour mardi, mercredi, mais chaque dimanche, tu recommères au bête avant. Quand tu choc à papa, chaque fois, ça arrive sur ma casse, on doit bête à noter parce que. Et déranger quand même, il y a qui va me brisque déranger Bisso. Mais sinon, dimanche, il y a les 4. Mais au coup, il y a les 11. Je pense que tu as déjà Manteba. C'est l'avenir Manteba 39. Avant le 24, Maman Mwabi. Voilà, avant les 14. Avant les 14, voilà. Merci beaucoup. Mandachan, merci de répondre à notre invitation. Vraiment, de s'épeler à Rosa. Nabiso, n'habité dimanche à l'élo. Dédicace nos pesnanani. Ouais, bon dimanche, bienvenue Makanga. Bon dimanche, na Patumo Bezapatero. Bon dimanche, na Patrick Lorenzini Sigazali. Et bon dimanche, na Baignos Balingaranga, ou Bapesaranga, Bakoki, ya Osalisanga pour na Kenda Musika. Et na pesi ba ni seigneur na gada mboka bambote belé ngana osa disque comme on a eu confirmation. OK. Donc na zo reconfirmer sur batu pour comprendre nini on a na zo sur na kacha mystique na mongo nanga. Et puis il y a aussi Fabrice Guitanf à Otalayo.
parking qui t'en faut pesa imbo tebele et pesa pe pour commerce ça kalamu oyo comme le kuna nakata vraiment ya kasafu tolelaki makasi tobet na ide 3 tomelaki kokate tamsumba la sima tomelaka et puis après émission na obenga et puis voilà donc je pense que on est sur le émission yo to tuna ba question ba réponse za yanga merci so na zonga sangi mabe na sengi nanga abima na bolimbis et so na lobi be mon amta épinglé. Voilà, merci beaucoup Koumou, merci de répondre à notre invitation, merci à Alain Boïka, à Talibiso, avec beaucoup d'attention, l'honorable Patrick Mbouboudi, merci à Eli Okesse, merci à Bruno Lubika Mbonga propre, et joyeux anniversaire Boss Robert 277, joyeux anniversaire à toi, merci à mon équipe, merci à Fabou Sebengo, merci à Héritier Mbounou, à Marmakika, M. Siriga Manzemba. Les notables, Chicoté là, Carlos Elika et Nichimbungu. On se retrouve déjà demain lundi à 13h05 pour la rediffusion. Qui a dit que Bandoule Kozonga te chez Djonga 3 azongeli base naye na Paris oyo yesika bozalaki kolia komela pe koyoka ndule na niveau ya 2 fois te boyebake bilenge zongi na Paris na niveau ya kosakana te chez Djonga 3 awa chaque week-end bilenge zongi ya ndule à partir ya le 17 février 2023 ouverture officielle ya Bandoule Bokozwa chaque vendredi Suzuki Luzubu 4x4 grands chanteurs de mon pays à partir de 20h jusqu'à l'aube. Pe samedi, bokozwa CNN Alligator na baninga tout awa boko sepela joli kitoko. À partir de 20h jusqu'à l'aube. Pe dimanche sombele souka bisanga. Bokozwa Nokolias, Emile alias de Mingongo, la voix qui cloche et longo na wenge. Poussana tovanda en matinée live. Oyo ekobanda à partir de 18h tina minuit. Kasi tunanga inini. Kaka ceux qui aimaient la CDC. Mbalamoko Night Club to boîte et fungwami à partir de minuit. Ti ba 5h avec DJ Bobo. Oyo akosepelisa bino na Bandoule pe na ambiance ya kitoko. Malolo. Oui frère, Babi Djonga. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djonga. Chez Djonga Twanga Nantaba, Ezwami na adresse Oyo, Noisy le Sec, Nassime McDonald, numéro 25, chemin de Grou, 93 130, Ozamo Bimba. Chez Djonga Twanga Nantaba, Yangonde Zali mo boko ya ambiance, na kati ya Paris, pe na France mo Bimba. Fini le stress, na kati ya États-Unis. Restons chez Lisa Loboko pona kolia biloko kitoko repas ya ban Afrika. Communauté congolaise, communauté africaine, ezala ba Spanish pe ba américain, yaka odegiste fufu ya ba congolais chez Lisa Loboko awa kaka na Champaign Urbana Illinois USA esika wapi okokuta meni lokola ntaba motu ya ntaba batula dongo dongo nkoba ya komweta pilipili mpakasa na mosaka basambwisa yango na ngai tunanga nini ya musique douce okolia okomela kasi kobosana te karaoke détente peba activité ya ndenge na ndenge mamaliza mufinuku ya États-Unis apesi bilengi na kati ya Champagne awa yaga olia madesu batula mabumu ya ngombe ya sexy awa nde epai bilengi elali stress na États-Unis abu o pia kania oyoki omoni o comprendre simba kanga pe bombake adresse na biso ezali se moko 208 West Griggs Street Urbana Illinois 61 801 Lisa Loboko mufinuku ya États-Unis nzambe ya makusa tata mama bisika nous zali na mokili mobimba communauté congolaise de manière générale na yeli sous pas na bino pour ko sala bino cadeau offre oyo ya monene ezali cité moderne Africa yango ezana sima na ngai awa. Ça veut dire que tous en amano maluku bande venu sur baye yango. Alors ma référence on a zo pesa bino ezali zone économique spéciale de Maluku.
So komi wana opusani moke juste na droite na yo, okomona entrée Vodacom. Na entrée Vodacom wana ni okomona cité moderne Africa. So koleka Vodacom moke omoni cité moderne Africa. Pona accessibilité, bomoni mituka to yenango, moko za Jeep, moko za mutuka ya C, mais awa ata auto benga catch na Kinshasa, ba IST ba vite to yaka moto ekokoma, nyonso ekokoma sans problème. Oye, pona kosala choix na yo. Je vous rappelle, batterie auto koteka awa za dimension à 20 mètres sur 20. Prix est à $1250. Dans une dimension, il y a 20 mètres sur 20. Bengangaï rapidement na numéro Oyo. Plus 243 999 52 66 52.